Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Papa, c'est différent. Ils ont facilité. Ils ont facilité ma copine, invité Nangai Lubu. Maman, j'ai su nous le Lubu. Naoya, on a sapé dans Zoya. Ils ont facilité. Ils ont facilité, mais. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Bote ba ndeko balandi ya BioNews Télévision pe boye malamu na manaka na biso spécial auto bengaka un jour dans mon parcours eza moko ya babanaka oyo epesaka biso juste possibilité ya kokota kota koyeba eba nini ezoleka nini ezosalema pe nini eza na kati ya terrain. Voilà lelo quand même nasalaki effort ya okita awa na kalamu na luka na eba eloko nini komelaki mama na biso Sephora, l'artiste comédienne ou aza ko émerger a na kati ya ville province ya Kinshasa ou asala kamusani malamu boyebi mingi na ba pièce o to talaka na ba théâtre de part et d'autre la manière dont à Evraka vraiment asala kamusani bien pe biso pe to pesaka e vraiment ba félicitations ba longoni wana pe ba encouragement na ko eba ete que maman Sephora asala kamusani malamu to meka pe ko eba ke nini zoleka nini zosalema to tambona ba ona bisengo to bazana bisengo to za na ba ona tangwa mawa tango bazana kata mawa mais sango moko elaki biso vraiment na ngambu ya maman Sephora esa ki pasi makasi yango biso BioNews Télévision to ça qui est fort to kita sur terrain to me konsola pena maman Sephora to ba nini komaki nini esalemaki pe eloko ngo ezaki nini toujours vraiment la précision pour to me capé ko partager pasi wana na maman Sephora situation wana na maman to ba vraiment ko sala mingi. Voilà avant de commencer ne ka to sala rato pesa matondo mingi pa tata Nzambe o apesa ki biso vraiment temps opportunité santé équilibre nyonso wana eza pona makasi na biso te parce qu'il y a lingi vraiment merci beaucoup na tata Nzambe pe merci beaucoup na notre sponsor officiel là c'est FBT Missalande transfert kuna ça effectué avec sécurité papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo coup de chapeau à vous parce que bozaka toujours wana pe ba partenaire na biso nyonso o ba pesa biso mais fort le bien-être universel Asbel Mapendano mon dernier espoir et pourquoi pas aussi à fondation maman Mireille Capave et pourquoi pas aussi à Fondation Solange Étoile. Voilà, si nous parlons le même langage avec l'éthique technique de Pindi, on peut déjà recevoir notre invité d'aujourd'hui, maman Nabiso Ote Kotala Lelo, maman Sephora. Maman Sephora Boni. Nangolo Nzambe ça va. Angolo Nzambe ça va, je vous comprends parce que déjà avec faiblesse, Makambo belé ou ils ont les cas peut-être pour l'instant, nous avons ça quand même que moi taille l'obéli, ils ont vraiment c'est un bon délire. OK. Seigneur Otikali Nzambe, Ozaka Nzambe, le maître des temps et de toutes circonstances. Seigneur, olobai na circonstance nyonso tokumisa yo nyeto la mana opo na circonstance oyo yo lingaki ezala boye tombwama na yo Yesu pesa kimia kolo nyonso eleka na kimia Yesu console biso Yesu assiste biso na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup maman. Kimieza Nangolo Nzambe. Maman Sephora tozalaki kaka pipai tozalaka biso basang ba panzi sango ndenge toka kaka sango na musika mais lokola pi makambo ezaka mo ebele makambo lokuteze ebele bato pe bakoma kokosela bato ba makambo o moto bo asala ki boye et sango moko yelaki biso ke maman Sephora atili ko bungisa moto moko ya motuya ya valeur o ya vie na ye ya moni tindi biso to kita sur place to me camper ko soir no to ba nini komaki est-ce que za sango ya solo est-ce que to ba pe ba programme ninga to linga ko landa bino na tango ya bisengo to landa pe bino na tango ya pasi voilà moni tina boyili na biso na poko ya lelo nesika o epa na yo yango wana eza solo na perdaki mama nanga maman na biso akufaki depuis le 1er mars na 7 heures
ezali mardi à 7h. Eza ya solo. Maman akufaki depuis le 1er mars na tongo. Ekomaki nini ne esalaki mema mama na liwa? Daniel, donc il est qui trop vite, hein? Okay. Trop vite. Donc maman a besoin Abeli dimanche, à Koufi mardi. Donc Abeli Kaka une semaine, 8e jour à Koufi. Donc trop vite. Elle était en bonne santé, elle savait qu'il est malade. Elle est en bonne santé. Okay. Malaria. Ok, malaria. Maman a besoin de tension, tension est bimi. Tension est bimi, ça a ce qui est secret. Ma belle année en côté. Donc, à la fois. Mais tu s'entendais qu'il y a un autre pot. Tu vas au solo là. Au solo là. Au solo là, mais soit talioka. Ma ouin. Soit taille petite et Natacha. Ma ouin. A talanga bossé fort. Donc, n'a évité. Ce qui peut battre avant. Tout cabouana va présenter un qui est tout cabouana. Mais. En fait, maman, je a bino déjà mawa, bino banana. Trop vite. Biso est baki n'aime pas qui. Donc, tout s'entendait, non, outé. Daniel, donc, bon, moi, je suis ça va me coucher. Ok. Ça va vraiment me coucher. Bon, moi, je suis vraiment me coucher. La scène à moi. Donc, biso bateau tout tikali. Était à biso. La s'entendait qui n'a pas été, mais. Mais maman Zaki hospitalisée, étant nous déjà malades, on est comme un peu pour à l'hôpital. Vous avez une bonne déco. La bonne déco, ok. La bonne déco. Salle d'urgence, soins intensifs. Mais, sur le côté de solo là. Donc, l'handicap, la situation s'empirer. Mardi, des mamans tika ibiso. Vous avez été sur place, tout ça, comme la Kionanda? Non, nous avons sur place. Na longwa qui hôpital 22h30. Donc, tellement tout ça est calculé à grande sœur qui tout au lieu de son baba qui s'y a ndamu na pharmacie to délégué ka moko na biso mardi wana loko ezaki ba même produit ba ne opesa na 6h na 14h na 21h to yokana ki mardi moko na biso ka na dépôt pharmaceutique na ville pour to somba ba donc lundi wana to kaboina grande sœur pour famille za munene azana bato banda uzana petite bato bazaki ebelo banda olala naye nga azongaki na omoni lenzi yango azongi ndako nafungoli porta ndako nga soki nabimaki nazongi bena kende place mo biso nazongi elo liboso na saka so na koti na prier et na siso prier na okimawa mobo Seigneur nini nengina lia na kokite na melika te rouge buto lendiana suna laina sutuki laina sutuki eto komi na yeso apongi kuna tongo tellement mardi yango pe mbule banda kobeta na ba 8h na moi téléphone ngi na moi numéro à grande sœur ngada bika benga ndeto bakike to keso bakisi na prix de gros à
Katinga kamba moko yaka bondeko. Maman Kofi. Donc Daniel Toko ça papa c'est différent. Papa c'est différent. Il a facilité. Il a facilité ma copine ngai. Invité ngai lubu. Maman zashina osale lubu. Na oya. Zana sape na zoya. Ils allaient faciliter. Ils allaient faciliter, mais nous n'avons pas besoin de permettre les maîtres de temps et de toutes circonstances. Na biso bato, surtout na biso ba na une famille na tout le monde qui c'était pas le moment, mais nous n'avons pas décidé. Nous n'avons pas décidé. Nandoki, nanganga. Non, occultiste, non, le dernier mot c'est Jésus. Le dernier mot c'est Jésus. C'est pas facile, mais je tiens le coup. Ça m'a fait ma casse. Ça m'a fait ma casse. Ne m'a quitté. Ma maman chérie, ma copine est dedans. Où tout se partage de tout et de rien. Donc. Maman a botama le 21 août. Nga botanga le 15. Na fête à maman. Jésus. 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 Sois loué. Alors, mesdames et messieurs, comprenez, c'est vraiment triste avec l'artiste comédienne déjà, Maman Sephora, où il y a Bungisi Maman Nae, Sangoyela Ibiso na musika, ne tomeka to ça l'effort to kita sur terrain to meka koeba likambango izaki nini. Pour na pe kopé sa bino ba téléspectateur pe ba fan bolinga ka Maman Sephora boye ba nini problème o ezole kelaye izaka malamu mingi ndenge ka to zalaka na tangwa pasi ne pe to zalaka na tangwa bisengo tano tangwa pasi to meka kozala ensemble. Question pour nous de partager encore un moment ya ba douleur ensemble avec notre artiste comédienne o wapi a exexaka musala ni a na kati ya ville province ya Kinshasa pe ya sala kango malamu pe a sepelekisaka bino de partout. Vraiment, Maman Sephora Zara Makashi, Maman Tiki na âge nini? Maman Kokisaki 60 ans le 21 août. Donc, oh Yesu. Yesu. Maman Zara Makashi. Jusque-là, programme, est-ce que Bimi déjà, pour n'a pas informer bande comme ça, peut-être va quitter. Donc, quand ils ont mort Gabondeko, place maman Zaki hospitalisée, na mort Gabondeko. Ils ont mis à limiter, hein. C'était na 7e rue. Donc, sorti encore à maman paye enterrement, ils ont prévu samedi. Samedi oyo. Donc veille mortuaire ezala vendredi na sali l'hortensia eza na kombe donc sur ki mwenza wana kana kwa référence yaka kwa ya morga mabanga mais sur ki mwenza sali l'hortensia donc comme terrain Kankar liboso wana entrée ya hôpital mabanga. Donc terrain Kankar côté ya liboso donc soko uti no ka maître toro uti kapelati maître toro leki maître toro donc na coin ka ya morga mabanga na coin ya morga mabanga sali moko eza immeuble mo eza na 4 niveaux sali ngo komo ngo l'hortensia donc veille mortuaire eza wana vendredi samedi nde eza enterrement tokende na nouvelle cité kuna. Donc samedi ne toko kende kokunda mama na nouvelle cité ne yosala mabongo. OK, bande konyoso libota na yo ya musala ba yebi pe sango yango ba yebi bazoya pe bazoya bazo assister na bazoya. Oui, bisa na bande ko ba sipela na musala na nini ba papa ba mama
o balingaka Sephora na bango surtout to salaka ba makusa na yo wana bandeko belé vraiment ba salaka ba intervention puis au pesa ba leçon belé donc je peux dire que na temps na yo ya bisengo salaka na bango ba accompagner ka yo na tango pe apasi boye okoyebisa bango nini o ba otala partout bandeko na yo ya lingomba bandeko na yo o batala ka o bandeko na mosala bandeko na nyonso ba sepela na mosala na kofeli maman ko perdre être cher eza facilité na kofeli maman oyo alingi assistenga de loin ou de près ako contactenga ka na numéro nanga eza plus 243 9 98 29 59 65 plus 243 9 98 29 59 65 donc c'est pas facile mais pour soutenir nga surtout na ba prière Nzambe vraiment à consoler biso on a kolo bakawana. Voilà, tout soutenir maman, on a ma prière, on nous a consolé déjà. Qu'on perd de maman, ce n'est pas vraiment une messe à faire. Qu'on perd de Moutou, Moutou Bouzaki Naye, Moutou Boussatanda qui m'aime pas. Boufaï Naye, juste un moment du coup à disparaître. Donc à Tigibiso, ils ont facilité. Donc à qui s'engongo la musique, n'est tout ça qui est fort, na micro, na biso, ya Bionews télévision. Donc mais quand on la peine maman Sephora, yemoko apé sa biso vraiment détail n'engezozala. Mais pour l'instant, matin ngezozala wapi. C'est pas oncle nanga na Bolafa. Bolafa numéro 14 na Kimbango. Place de Zofanda. C'est ça na Bolafa numéro 14 na Kimbango. Donc mtu nyonso walingi assistenga so amoni chao yake au moins complication ko iko benga ngaka na numéro nanga téléphone na ko indiquer donc bandeko no sobana posa ba fan di sa maman. Entre temps, tu te la jour où matanga ekobima, nzoto ya mama ekobima. Donc matanga isa a na avenue Bolafa numéro 14 pardon. Donc dans quartier Kimbangu oza mobimba. Donc ce qui est compliqué na commune na Kalamu. Donc ce qui est compliqué au Kobinga kana numéro ya maman Sephora directement au Rozoyer et à Romeka orienté poto meka kokabola mawa oyo na maman Sephora oyo pe ya rozana posa ya kokutana ya kosolola ya ko fortifier ba conseil ba nini kobenga na numéro ya maman Sephora bo Rozoyer pe bo meka kosolola nae maman Sephora na ebité soki pour ko bakisa liloba mo asuka poto kabwa na biso to yaki vraiment le lot total yo to yoka to kai sango na musika to ko tikanka bongote voilà pourquoi to lukai vraiment to yo pesa biso vraiment ba précision sur yango pe ba date comment est-ce que kobima comment est-ce que ko salema et le quoi to ba précision na ki bande ko batali pe ba jouer quand même message parce qu'ils en a deux trois personnes mo ba benga pour ba confirmer que to ki maman Sephora kufi est-ce que c'est un solo yango moni na kitaki na yeba yango et pas na yo moko. Topesi Nzambe merci. Surtout premièrement nga moko. Topesi Nzambe merci. Azu musali na ye. Batela biso kaka. Donc Nzambe azwani lokumu. Nzambe azwa lokumu. Seigneur, na obai na olela mama. Nde David alela mwana ye. Moni mwana David azalai malade. David alata Isaac akoti ba jeûne, akoti ba prière. Topando sa ba prière. Donc mutu nyoso bomba isije na ye. Tozali kana sije moko. Nzamba bikisa mama na biso Caroline. Mais Nzamba sa volonté na ye. Akuma mani kaka. Daniel, je tiens le coup. C'est pas facile, mais j'ai pas le choix. Seigneur, maman nous kaka. Maman na yo. Daniel, maman na ramta me mangala gambela.
Mama tikinga na gambelanga moko. Jésus, sois loué. Yesu kuma bano kaka est le maître de temps et de toutes circonstances. Seigneur kumama. Yesu kumama. Seigneur, on peut se dire merci. Merci. Seigneur, merci. Utikali Nzambe. Yesu tikali Nzambe. Yesu. Comprenez, mesdames et messieurs, donc on était là juste pour assister notre sœur. Dans les Cambo et Comélier, donc ils ont participé Mawa. Comprenez toujours en image, et c'est toujours comme ça. Nzambene mutapesi, nzambepe mutazua ki azui. Donc le kumu ils ont en amboka na ye mutu a décidé à kanyoso, ye mutasala kanyoso. Donc on n'a pas de choix, c'est Dieu qui a décidé. Le quoi est commis nzambeka azua le kumu. Vraiment merci beaucoup pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements. Vous êtes là toujours motivés pour Nabiso. Donc merci pour Nabino. Et nous sommes vraiment à la fin de notre rubrique où Toyaki to selon la maman la biso a sa précision par rapport à Eloko et Komaki. Merci beaucoup. Tozu ba précision nenge maman lobi. Donc matanga izan avenue Bolafa numéro 14. Soko komiana au kuta maman Sephora bo fanda bo passer ba maman où il y a douleur ou azo le kalango et le vendredi ils a déjà nuit mortuaire où il salama na juste capé le komi liboswana na salle Hortensia où ils ont mis quelque part ou a juste donc ils a place à Robungate et hormis ça les samedis déjà corps et kobima na morgue ya Bondeko na 7e mairie limitée et après 7e mairie limitée na 9h. OK. Na 9h déjà corps et kobima après bon rejoindre pour no kenango na Nouvelle City pour na kotika nzoto ya mama na biso ya tiki biso. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements. Merci. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc R ya Kabwane Koki, ceux qui nzamba zongi te to kuta susu bozo babilili, ninge to rozala pe na matanga poto accompagner maman Sephora qui no ba okunda maman ti nyoso ninge osala mabolanda yango. Question pour nous ya ko accompagner toujours notre sœur, notre maman, notre yaya oyo wapi to zara na itango nyoso na bisengo na ba feti lelo azui mawa yango pourquoi to se motiver pe to zala wana. To comme na biso na suka maman to pesa bangoka bye. Donc bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango bongo te, ngolwe kutinga ye. Ekutinga ibisika na kanate. Nasweli yango facture te, ngolwe kutinga ye. Ekutinga ina tango na kanate. Une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce est que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloué, 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 ngoloué. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoloué, 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 ngoloué. Oh, yeah, yeah, yeah. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoloyo. Orpheline de père et de mère, les lobali paye au body.
Merci pour ta grâce. Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Et voilà, merci mesdames et messieurs, vous comprenez à l'image déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre rubrique La surprise, autre vie, Makusa, non. Le regard sur le couple, non. Mais les autres, c'est le cas de descente, Nabiso, na quartier moko où nous allons répéter parce que je suis avec un frère où on va expliquer beaucoup de détails. Vous remarquez une image déjà on va lancer des biso ndakumoro kitoko bien construit neka izalaka na ville province ya Kinshasa, République démocratique du Congo où a paysan en vente bandeko peut-être pe bazara pour ça batunga basala msale belé mon négociation mutu mais place moro de GP Samelio. Maman, papa, ndeko mwasi, ndeko mobali, de partout aux alliés. Déjà, ils ont construit dans la condition morale malamu et ils ont été kama. Donc, il y a un moment communauté n'a bis le quoi tout ça tout près d'abino tout tambolara toujours de père peut-être ça rabino message te communiquer rabino parce qu'il y a de grands messieurs il y a de grandes dames au balandara Bionus télévision to pe ça bon pe sangwela mo peut-être bandeko mama to bandeko papa ba ozala pe intéressé na offre na biso za awa bumoni botala ne ba balancer biso na image. Ils ont vraiment mon nez, tous les détails, belé pas ndeko na biso, ou tous années à sur place, on me campé pour expliquer biso. Voilà. Avant de commencer, biso te sera toujours. Merci pas être temps Zambé à battre la biso, pe Maton Domingi, dans notre sponsor officiel FBT Misalande. Grand merci à notre sœur Francine Kindembe depuis London. Merci pour la fidélité et confiance toujours na Kata Bionus Télévision. Notre frère, il y a tout ça moi ba détail mokier, ba ndeko ba on a déjà ba détail ya ndaku. Ah, tout ça dans wapi. Awa tozali na quartier. Awa tozali na quartier Kunda 1. OK, Kunda 1. Kunda 1, toza na Reti Lombo. Na Reti Lombo. Toza proche ya école de université Izipa. Izipa Matete. Ah, Izipa Matete, Pembeni wa. Pembeni awa, derrière nous eza Camp Kabila. Okay. À plus ou moins 30 ou 20 mètres Camp Kabila. OK. Liboso na biso tozana salle de peinture oyo batiaka ba mituka peinture. Okay. Donc tozana milieu moko boy eza vraiment sécurisé, bien stabilisé. Donc eza milieu moko vraiment eza milieu ya kitoko. Voilà. Donc tout pe baza ba circuler ka air nyonso vraiment. Toza vraiment na milieu oyo penza civilisé vraiment. Nous voulons juste parler là ba détail belé parce que ndako ezali offre eza ndaku ezotekama donc lopango bima nyonso eza na kati sawa eza otekama pesa biso mo ba détail moke parce que na monde déjà toza na ba makambo belé nyonso eza complet cuisine nyonso eza installé makambo belé batu ba royara ba koti ba juna lopango na ba makambo nyonso pesa biso ba détail nyonso eza na kati ya ndako. Oui, na kati ya ndako toza na nyonso ezali cuisine eza déjà cuisine modernisée. Okay. Eza na ba cuisinière eza na kati. Okay. Nyonso oyo bazala na kati ya cuisine eza bien placé. Okay. Toza na la lavabo na nyonso ezali on peut citerne. Na citerne ya 1000 litres, toza na hydrophore oyo mai obenda mai abendi mai akotisi na kati ya citerne mai wana imatina ba toilette ba douche. Donc toza na nyonso oyo on peut bosa na mai moto. Oui, toza na mai chauffe eau. Okay. Oui, ça chauffe eau. Ceux qui ont branché, on a maille se chauffer. Donc, tu as vraiment na nyonso oyo. Tu as 6 panneaux likolo. Oyo panneau soleil. Donc, ce qui est là, snell a eu complication dans courant nae. Neka courant où ezalaka moi qui ndazonga. Ah, biso tu as un problème. Tu as vraiment un problème été. Eza du matin au soir. Tu as na courant. Tu as na courant penza. Eza vraiment tu as na côté. Tu as 6 panneaux. Vous avez un convertisseur, tu as une batterie, ils ont se charger, ils ont payé, ils ont se charger sous. Ceux qui couraient à se charger, ceux qui m'ont allé à se charger. Donc, d'un côté, lumière vraiment 100%. Déjà, le convertisseur, le panneau, il faut alimenter Nina Katianda. Bon, déjà, côté convertisseur, on a déjà TV, ampoule.
nyonso oyo eza lokola déjà biloko ya ventilateur côté ceux qui toza na congélateur oyo eza na capacité moko boye akosalisa déjà donc mi wana skone bossa il a reçu à gaz parce que c'est ça vraiment et consommer donc biloko eza vraiment na consommation ya gravité donc convertisseur na biso na ba batterie na biso eza na capacité penza ya ko allumer ya ko salisa oyo nyonso eza na moi capacité ya makasité lokola ba TV ba biloko lokola wana ba lumière donc on a un ventilateur donc on a vraiment sans inquiétude vraiment voilà mais déjà ce tout ils ont combien de chambres ils ont la toilette na kati moi ba détail mukio oui tous on a 3 chambres na double salon tous on a double salon na salle à manger na salle de séjour tous on a petit salon likolo ils ont salle de séjour de salle d'étude okolo ngwana se bana ba lié ba tambu ba sololi avant que bokende kokota na ba chambre ndenge ba mataka ba ko vanda wana moi étude ba bimisi ba livre les petits salons les likolo tous on a toilette visiteur ils ont assez escalier avant matin comme on a toilette visiteur tous on a toilette ba garçon na ba fille ils ont na katikati tous on a toilette ya ba parents ils ont na kati ya chambre ya ba parents à part ça tous on a balcon oyo ezota la balabala mutu chaque temps avandi azui mon pépé comme il faut. Merci beaucoup. Tous na cuisine ya munene donc on est vraiment bonne équipe. Merci vraiment. C'est gentil déjà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris la manière dont Ndorona Bisso a expliqué Bisso déjà. Bomoni ba détail nyonso. Donc n'hésitez pas de nous appeler. Déjà tu rechabino à contact na ba propriétaire ya lopango. Déjà boyoki nengende ko mobile lobby, ils a 3 chambres salon, double salon. Ils ont la toilette ya ba visiteur donc na salon pembe na vont matascalio qui na ba chambre, toilette izawana, soko matili kolo. Ils ont la toilette sur kabuli chambre ya bana basi na chambre ya bana mibali et soko koti na kati ya chambre ya ba parents, ils ont la toilette na bango moko ya ba parents. Donc n'hésitez pas déjà de nous appeler vous qui êtes là ou vous êtes intéressés de partout vous êtes et tu vous allez toujours wana poto pe sabino ba détail et belé na privé. O izaika poto la sabino image botala la manière est-ce que bana mboka pe bazotonga po bazosalisa pe bandeko mosusu peut-être ozara mabele ozoki tango tonga te maka mutu et susu mutu benga ozasko ba beaucoup ba détails pour na prix mutakufa te nyonso basola rango benga biso na ba numéro o eza affiché au bas de vos écrans. J'espère, je crois, de partout au Borozala Bino de suite. Voilà, un grand merci Nabino no Sobolandi Bisso na moi rubrique moké oyo tranche spéciale o to yaki nango awa to kitaki vraiment na kati ya matete to koti bien nzela ya mutu kezali. Je crois que awa pe parking ezali mutu ke kotawa donc awa je crois à des voitures à kotawa moko ayebwe donc oza déjà mobimba biso lumière donc électricité ce qui est dérangé biso de l'autre côté à Snell tokomi tungisamate parce que tu as un convertisseur 6 panneaux soleil o iwana ils a quoi alimenter biso servir biso na lumière ventilateur ba bloco amikem ko epezarate et de l'autre côté à cuisine ils a bien équipé déjà ceux qui de l'autre côté il y a réchaud neza ba cuisinière pour la électricité normale ceux qui ju moi kokoso koto à Snell ba ya kana réchaud à gaz. Neka Isale Maka, vraiment dans le bon. N'hésitez pas de nous appeler déjà dans plus 243 89 86 89 930. Là, vous irez en direct pour au Tchabino déjà. Na propriétaire, il y a ici Oyo. J'espère, je crois que vous soyez bien. Tout ça direct. Ils ont les cas boé kenda boé non. Ils ont direct et ils ont remonté au banc à pesa. Donc le quoi il est qui n'est pas juste topé Sabino message. Et yamala mozali place kitoko to koti bema kimia na mutuka ezati o mabulu soki ninte to koti bena à l'aise très à l'aise et je crois que ceux qui vous solliciter to bo sepeli na offre oyo bo hésiter te pour biso peut remekaper ko sala yango malembe et ça la biso bien. Voilà, si Dieu ne revient pas mesdames et messieurs, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Aujourd'hui, c'était juste une tranche spéciale, il y a offre oyo bimeli biso donc to pe ça sangwe pas bana mboka bazali bana mboka de partout bozali même na Kinshasa, même en Afrique, Océanie, Amérique, Europe, bisika pi bozwami
bobenga biso bokozwa biso na banimero na biso tokopesa bino badetail ebele oyo esengeli mpo na offre oyo ya lopango mobimba ezotekama. Merci beaucoup. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika nakana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango nakana te une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoluwe, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoluwe, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Ngoluwe, 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 ngoluyo. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oyo ezaninye basusumutu pasi na mabale ya yozana kinya, oyo ezaninye bambule bele somwane lelo bana agogo oyo ezaninye yemba ngoluwe 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 yemba ngoluwe 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 tellement la vie, les lobas pas trop minés, oh les anines, lobi bayembela kimokilie, les lobas comme yantambe, oh les anines, lobi banganga ya kisi, les lobas salina ntambe ya solo. Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé.